chez Asteve, Binga, Libula Metro. Michoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Mutualité Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Bondeko, Tolingi Esengo. Bandeko balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi lisusu na poko ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mardi 20 décembre 2011 toye lisusu na radio lisanga po tokabana bino ngongo ya motuya tina 20h ndenge ya bomesano de 19h à 20h oboko kezwa bino yosu kitenge solo atako mbula ekomi na suka kasi makambo mingi mazali nde ko banda to yebisi bino boye pona koyebete ya solo mokili ezali vie o tokosala yali renouvellement ya cycle ya ba makambo kilikili nde yango wana esengeli ko baisser les bras te na tango oinano na bomoi nde yango to telemelake misala menso o to inango o esengeli to sala pe to telemelake kigoigoi esengeli mosala kasi na sincérité mosala na bosembo mosala na tricherie mosala na boibité lokola mboka République démocratique du Congo kuna Joseph Kabila ye Cour suprême à justice et confirma qui boleki na ye na ndenge ba fraude salemaki to saki bino mokolo mwa jeudi ezaki loko bango babongisaki po basala mokolo mwa vendredi peleki ndenge wana pe ye mokolo mwa lelo aprete serment na ye na bo soni nyonso komona ete ba konzi ya ba mboka ngo ebele ba kendeki na bango te pona ko pesa ye lokumu nde yango wana ezali ndenge tolobaka tango nyonso ete moyibi ya zoba bakofuta kebe kpanga ya pamba po azange eloko ya kolia nango yakanisaki ayi mwana moke oyo ya kobeta mbunda mpona bakolo babina nzoka ainde mobini ya zoba moyibi solo moyibi bomoni mokili mobimba soni ata soki bako soutenir ye na kuzu ndenge tolobaka na basusu ya communauté internationale kasi soni penza ya kondima kobimiselongi na yo epa ya moto oyo oyebi pe olobi ete afraude pona azwa esika adwi wana na élection solo biso to na biso na sonité nde tokosala radio na biso na ndenge ya bomesano po to fraude te po to jwa ngonga ya lelo ya radio eza officiel pe to mérite yango na bino balande radio lisanga bo mérite na lito na bio ya pete bo ba bina joba te to kufuta bino be kpanga pamba te po botsangelo kwa kolia nango nde to kosola na bino tina ngonga ya 20h na ndenge ya bomesano tikete sika nso bojwami ba ba kolanda biso na ba poste na bango ya radio ezala na katengu Amsterdam to na ndinga longonya na bino pe ba banso ba kolanda biso sika nso bojwami ezala na nzela ya we solo to ndipi no botondi
mingi mpenza solo ya biso Joël na Amsterdam Jade to komona mingi mpenza oza actif na situation ndenge ekoleka na mboka République démocratique du Congo solo tokoyebisa te bapele kosalema mingi ndenge mpe tokoloba na balandi nyonso radio Lisanga na tango oyo bayibi peuple ya ye bavoix ya ye volonté oyo ya exprime na ba urne nde bakolobete esengeli aluka ko récupérer yango na ba manifestation pacifique ndenge tote kokete olenga nkoi auti koloba ya salisi ya comité totoloba asasi conseil ya résistance kuna la République démocratique du Congo pour na kosalaka appel na ba manifestation pacifique pour esalete ba voix ya peuple victoire à peuple et yibama boye te wana toyebisi bino boye tokokoba ndenge tolobaka oyo eza radio poto kabola oyo biso toyebi oyo bino boyebi mpe bayebanso bakolanda biso radio Lisanga esalami na fondation Lisanga point de soutien congolais tokoemettre Patrick Ngomba Amsterdam balingi koyeba mingi sur radio Lisanga mpe fondation Lisanga botala na www.lisanga.nl nde kuna pe bokokuta soki po zali na mposa na biso na contact bokomona ndenge nini bokoka kosala biso to sungaka bato na lolenge nyonso bokomona na site na biso pe baza na lisungi mpo na biso pe to zali yango ezali rendez-vous ya kopesa pe kodwa tika ete sika nyonso bozwami kimia ezala tina ngonga ya 20h Boboto Ondeko Esengo Banka Yaya Kwankulu Banka Yaya Kwankulu Banka Yaya Kwankulu Banka Yaya Kwankulu Moyinda komi kosambela nzambe o mindele bayaki na ye Moyinda komi koinvoke esprit o mindele bayaki nango Moyindo ayini nzambe nayebi ayini oyo yaye abandi kobenga mokoko na ye bondoki abandi kobenga bonzambe na ye bosatana nyonso ezalaki ya ye moto moyindo ayini yango do mundele akendaki te mundele asalaki ndenge nini akoti na kati ya moto mwindo sikoyo donc abombami alati moto mwindo lokola elamba yo ozomona moto mwindo menzoka mundele aza na kati yango toyalikaka na bamindele ndombe ozomona même bakonzi ya politique même bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe na mindele ndombe Yaya Kwankulu Auta na mokongwa mama lokola yo lokola ngai yende bapimela e bolingo na mvula bomwana aekomona noki pasi ya mokili ndenge ezalaka bomoya balabala eteye maso azana ngoposa pona tikala na pema esika uta bakosela ikindoki lipape ya bomoye kolisi enoki mbuma bolonaki esi ekoli tala bango wana na Kongo ya lobi shege yano bakoko
bazongiseli biso ndeko shege topesa bokoko mokongo sikoyo tomona yango shege na ntango ya bokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako mwana oyo balabala epesa bolingo baboti bapimela oko monena nzelako sengo mosolo na butu kalesikala koyoka somo etike nani apangusema ya misuki etangi tala ndenge bozepesi bokabwani kishege na kongo eponi mvula te ozala mwana to mokolo ezotala te elikya bomo esili kotiola lebale ikapliko tina te komakana tina pe shege telema yo nde etinzila bosolo shege yokalolaka bakaba kobelela yo shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege pesa bokoko mokongo sikoyo tomona yango shege na ntango ya bokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako babotola ye baboti oyo bapesa ye nde ezali mondoki sikoyo ye wana liboso na yo yokanisi ya kozala na mawa na yo liwa mpo na ye ekoma eloko pamba aboma tala te azanga mawa bana mindele bazali kotanga oya biso makila ezali kotanga solo zoba yamba mopaya kamata tekisa mboka na mopaya mundela sepela apesa ye biblia alobi kasi mpo na mwana na yo na memeli eloko moko ya kitoko omoni wana ya mundele ezali mwana na ngai ye azali kosakana na mundoki ya mai kasi pona nalakisa yo bolingo na ngai kasi pona nalakisa yo bolingo na ngai na memeli mwana na yo mundoki ya solo kanibuka kanabusewa mama na papa na lala kupalapala kanibuka ruma katumbu inavimba kwa sababu kaka nakosa chakula solo balandi radio lisanga tokokoba na programme na biso tina ngonga ya 20h tokoyebisa bino po boyeba deja toyebisaki bino mpe na poso moleki mokolo mwa jeudi ete na cadre ya bamanifestation ndenge ekosalemaka na bakongolais mingimingi na mikili ya mpoto tofandi na diaspora pays-bas mpe asi apandaki ya eseri ya bademonstration bamanifestation basitting demonstration marche nde mercredi o mibale mileki na poso mibale mileki misalemaki mpe na mboka denar mokolo malobi mercredi mpe eza lisusu na mboka denar marche kosalema kobanda na gare centrale ya denar kokende na baambassade lokola ya France kuna mpona kokende kokotisa memo mpe na cabinet ya premier ministre ya Pays-Bas na ambassade pe États-Unis ezape na kati ya programme kobanda 14h30 kokutana na gare centrale ya Denar na 14h30 kuna nde esika ya kokutana lobby pona kobanda marche solo toko koba maso na biso ape tozali na Alexis Kalunga écrivain na biso nde pokwa lelo toko sola pe makambo ndenge koleka na mboka République démocratique du Congo toko kende kotala makambo par rapport à situation ndenge ezali kuna ndenge tolobaki na libandeli awa te kuna bafandisi président na bango Joseph Kabila o toyebi Hippolyte Kanambe ndenge ayela sikoyo fraude salemi ba confirmer yango na Cour suprême ya justice ya bato yemoko atia toyebisa bino yango malamu kutu na kati ya ba campagne anomaki su ba magistrat donc ezali kambo surprendre nango mutute komona ete basali ndenge wana je dis pe toyebisaki bino tolobaki pe na bande ya programme tobandaki na biso s'attendre na eloko mo susute a prêter serment na elelo serment ya auto koloba ya Sony po naba konzi ya ba pays andinga ndinga obalakaki bakoya bayaki na bango pété donc eza nango likamoko oyo ezali penza ya kimoyibi ndenge salemi wana ekomonana lokwa ba désavoué na bato oyo ndenge tolobaki na libandela na kuzu
basutenaka ye likambo eza sikoyo mpe tokotala lolenge kani esengeli tokoba na masolo oyo ndenge tolobaki na libandeli démonstration marche ya lobi na denar na bapays europe ekosala makasi mama na likambo ye na mboka Kinshasa tokokotisa nanu ya biso Alexis Kalunga na lisolo ebongo tokoba na mama na masolo. Bonsoir Alexis Kalunga, boni esiko zali. Bonsoir, monsieur l'animateur. Foyo linga babenga journaliste te. Na sepeli mingi penza. Na pesipe bonsoir na bandeko nyonso bazolanda biso na moment oyo. Eloko liboso na lingi na o confirmer bandeko na trichete pona okota na radio. Effectivement, il y a solo aux en raison d'engo lobby bandeko balandi radio lisanga Alexis Kalunga a tricheté pona akota na radio parce que alandi ba procédure penza ndenge zalaka a bengi hein biso peto tricheté a bengi pona akota na radio po asola na balandi radio lisanga solo bayoki baebi transparence pezali et zappé en direct ndenge tozo so laboyer bokoki ko checker na ba site na bino internet baebi billet sur boza numéro na eboko benga boko kazo occupé toko ba masolo. Donc merci beaucoup na sepeli mingi po tricherie mutu eza na nini ezo kisamboka na biso soni na periode oyo tricherie yokisi Congo ezongisi Congo sima mingi tala kaka eza élection ya liboso esalemi na monde ba bulletin de vote circulé partout mututu amoni yango peuple akomi ko bundisa ba tricheur ba fraudeur miibi peuple abeti batu e akokoma lisusu ke peuple azwi ba bulletin ya oyo penza esengelaki atie na kati ya ba urne ba affiché ba papier ba PV ezali mais baya kokoma jour à proclamation ba bit non eza candidat à peuple mutu a gagné te eza mususu tricherie lisusu e akokoma ti ba continuer ti na ndenge toye kokoma na moya lelo ba bengi batu bandimi koya mais batali kaka babite eza soni mingi ekoya ko créer biso na ba problème place to vandi tika ye moko kufa na ba makambo na ye batiki ye na ba tricherie na ye eza non événement yango moni déjà partir ya lobby. Je crois que na denar il faut première démonstration et salema pona kola kisake siko tozo kende vers le 23 pour peuple a démontrer que non la vie n'est pas là-haut bazo me balingi ba mema biso peuple asi asala ki choix na ye talaka ndenge mboka Congo etikali malili depuis soki combien de semaines yango le 23 peuple na kati ya Kinshasa il faut telema ba kinoise na ba kinois il faut ba telema ba démontrer que eza ba charwana te eza ba nini te non c'est le peuple qui donne le pouvoir peuple asi pesa ki pouvoir na mutu mususu oya bengami na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango lelo moni pouvoir ya tricherie eza isolé en tout et pour tout de l'intérieur comme de l'extérieur peuple azo landa makambo bazo sala kuna te et comme ya kobenga ka batu ko pesa batu mbongo po bakende ko assister na ba makambo non tokoki jamais kondima ba makambo ndenge wana yango démonstration ezo banda lobby na denar message ko za la lancer tozo continuer ko benga bande ko bazana kati ya Kinshasa puisque makambo nyoso sikoyo dernier coup de sifflet ezo salema nde na kati ezo beta mande na kati ya Kinshasa donc ndenge bako se mobiliser vendredi pour ko kende ko assister na prestation de serment historique puisque Congo ezo koma histoire moko boye donc nanu salema te yango ko salema vendredi a na kati ya Congo solo ndenge lobi eza mboka République démocratique du Congo nde sika dernier coup de sifflet et betama po bokonze ko fandelama nde kuna epeto ebete pape Tshisekedi azali kuna akei kosala makambo nyonso to ya élection kuna na ndenge sengeleki pe a gagné kuna na ndenge sengeleki kasi fraude électorale nde kosala ete
basusu bafraude bati bokonzi na bango na corruption nde ezofandisa bango na ndenga ki moyibi boye kasi basusu bakokanisa lokola masolo oyo eyi masolo ya pembeni masolo eza mpe masolo ya kati ya mboka po eza na bamama oyo basili kotelema mpe bakendeki kosala sit-in na ambassade ya États-Unis ezalaki mokolo mwa lobi bakendeki kuna bakotisaki memorandum na bango bon bazobenga bango bamama ya opposition mpona nini tout simplement parce que baza pour pouvoir oyo ezali te mais ce sont des mamans congolaises oyo bazali pona vérité na baélection pona transparence et pe balingi pouvoir ezali pa ya moto oyo a mérité yango batika fraudeur te afanda wana parce que ye aza na makasi na mandoki ezali eloko oyo bato balingi te nde makambo esi ebandi ekozala soni soki batata bilenge bakoki kolanda pa oyo bamama oyo bati te nde yango likambo ezali wana eza likambo appel oyo esalami mokolo mwa vendredi esengeli kolakisa ete peuple nde azali souverain ya biso Alexis Kalunga tokosola na yo boye okokoka koyebisa biso na bokuse mokolo mwa vendredi ekoya 23 décembre eloko nini tokoki kosatendre nango na ndenge ya bilulu na kati ya Kinshasa. Bon, oyebi avant nakota na studio na ba habitude na ngai et puis c'est recommandé na mutu nyonso il faut qu'on se renseigner aux contact na base pour oyeba état d'esprit ya bato eza ndenge nini. C'est-à-dire ndenge eza on eza événement moko kosalema na Congo bato bakouta eza lisusu te ke bato bazolongwa bake kosala concentration na limité non. C'est-à-dire bato bazouta sur les quatre coins ya Kinshasa po bakende kokuta na sikoyo na kati ya stade. Bazouta à gauche à droite o se représenter dans bato ya ipen o baya kanzela selembao bazo ya kitokimosi selembao tout ça baye bakutani na bato ya bandal bangiringiri bandi ko kende bazo yemba bazo kende ko installer mokonzi bato mususu bazo uta banzela ya jebe kuna bauti bakitambo banini bazo yemba bazo kende po bakende ko installer mokonzi bato balingwala Kinshasa barumbu bazokende bazwi ba avenue nyonso wana bakasavubu balombo makiadi bazokende vers bato bazoya bazouta limité sikoyo bato ya changu talaka ndenge bayaka na changu wana nzela nyonso boulevard wana bako-occupe yango bakokutana na bato bazouta lemba matete bato bazouta barigini kuna bangaba bazoya na université tout ça koyemba na koyemba donc ekozala benda bika na kati ya Kinshasa yango moni lelo bavandaki boye bamusu babeti na basifle babi match eza vendredi esali esengo donc bato bakanisaki ke événement moko esalemi na Kinshasa lelo eloko eite kaka mbuta Mugabe oyo asi abele ya liboma mutu ayaki ye pe toyebi ndenge bele ayaki mpona bamakambo na bango badiama eyebani toyebi pe ndenge baélection elekaki na mboka na ye ntango asalisaki toyebi ndenge baélection elekaki na mboka na ye Suvangira ya gagné qui est. Il peut être tricheur. Un tricheur ne peut aller soutenir qu'un autre tricheur. Voilà. Ba mususu ba tricheur, mususu ba bangi ba bia soki na meki ko kende ko reverser. Parce que ba mususu oui, po ba mususu bazoze la pe ba sa ba élection ba mbulu ezoya lokola ba ngola wana. Année prochaine ba mususu inde ba bi non. Peuple nanga ko yako lamuka. Tika na vanda nanga tranquille. Donc événement eza o ekoleka vendredi. Yango moni ba manifestation o ya diaspora ekoki jamais ko stopper. Il faut continuer puisque isolement o Kabila souffrir nango lelo. Coup de pouce outi na diaspora puisque ba gouvernement surtout ba gouvernement occidentaux va se sentir interpellé puisque bango pe ba na problème na opinion publique na bango principalement belge
na opinion publique française. Ba gouvernement ba comme un problème na banane puisque bato o banda ko s'intéresser na makambo ya Congo te ba ko comprendre il y a quelque chose qui se passe. Oui. Yango moni batali ba non to kende te tika to vanda na biso. Hypocrisie to bandi ko kata ngo malembe. Yango to ko continuer na mobilisation. Il faut pas sentir que toza wana to yebi ndenge ba manifestation ça le magana na Occident. Ils nous ont appris la démocratie. Pourquoi toko sale langote? Ceux qui m'ont triché, il faut dénoncer que m'ont triché. To sale yango. Oui. To sale yango. Batu nyonso ba observateur nyonso. Biso to invita ki bangote, muto invita ki bango za pouvoir organisateur yemoko Kabila na batu na ye. En fait bato ba soutenir ba élection financièrement eza communauté internationale parce que bango moko ba financer ba financer ngo oui ba bi non place ezaki nango correct ti makambo ba lobi ezaki correct ti siko biso to salani totikali mobiliser jusqu'à ce que victoire et kozonge la biso na maboko abuo pia tant que nini victoire on a bako rétablir en côté eh ben le pays restera aussi militarisé. Oui. Ba militaire mais vie eza na ngote. Il y a solo ndingo lobi action na diaspora na ba pays occidentaux il faut ekoba parce que hypocrisie ezape makasi na communauté internationale tane tsiko ndenge bako lobela likambo ya internet ezala libre po ndenge bamoni bako komisa ndenge révolution ya Egypte bandaki na Facebook. Soko tali siko po na Congo baza ko banga soko tali même na ba média na bango ata bango moko ba politika awa baza toujours ko banga na likambo ya Congo que peuple akita na balabala bobangi wana kasi po na nini ezali epa na bango ndenge moko na ndenge ezali na pouvoir o ezali en place ozomona ngo ndenge ni oyebi bango balinga te peuple ko finir par ko kita na balabala. Le peuple est pacifiquement, bazoyemba na banzela, biso tokei na stade, kaka ndenge tokendege match vita imanawana. Le peuple est quoi de prestation de serment. Et ça événement, bato bauta côté mogote, bayaka de partout, bazo kende ko kutana na stade, les événements oyo président Etienne a provoqué na katiakin. Bon oya ko boya événement wana, c'est-à-dire yemu to provoquer siko soulèvement populaire oyo bazo redouté. Donc, ceux qui balingi soulèvement populaire, mais batika batu ba kende na stade, ba vandi na ba gradin, batu ba yembi, mon conseiller a prêté serment, et puis a pesi ba ligne directrice, il y a vie nouvelle, ndenge kobanda na Congo, vendredi. Ba Cour suprême de justice, ezalaka lisusu te, c'est-à-dire, on va, c'est la République qui va, na yebite, tolo bani, République a sikezo banda na Congo. Bami bitu libanda bato bazalaki banda ko kanisa ke Congo wana ekomi lokola loterie lokola bakasi ala wana to bango tout soki bazongi na Boston kaka ndenge Roger lobaki atende ko coopérer ba obèse bazakuna bazozela bato malade na États-Unis c'est son boulot il est spécialiste en ça pourquoi aller embrouiller les cartes au Congo c'est triste événement ya Congo talaka ndenge na dépendre yango vita imana final so ya match ya suga ya liskin tala ndenge ezalaka ambiance nini ememaka bato bautaka bipai na bipai mandalala banini bazoyemba match ya tembe yango ekosalema Kabila ke ba blende mais peuple azoyemba bi lelo biso na stade ekoyindati benga bato na Kinshasa bapeselela yo surtout bandeko bazo kanisa ke événement moko esalemi lelo elingi entamé moral na bango na bi non bandeko bo se laisser abattre te eloko moko eleki nango te bobenga bandeko baza na kini bakoyebisa bino makambo nauti koloba awa bato bakouta bipai na bipai ambiance suka oyo atikala jamais kokendela match ya vita imana ayeba
ekozala faire na kati ya kini. Oyebi tozala toujours na difficulté na monde na tango oyo bato babandi ko appliquer ba norme na ba valeur oyo babengi démocratique oyo elekaka mingi na légitimité ya pouvoir na ba élection na mandat oyo pouvoir azwi d'après constitution ndenge ezali pona koluka kokata pouvoir wana na katikati raison soki ezali inconstitutionnel ezalaka toujours bobimaka uma bato bakobima hors la loi mais likambo esami na République démocratique du Congo ezali likambo mosusu parce que ezomwana mutu afandi aza fraudeur oyo bato nyonso to bayebi donc pouvoir na ye eza te po ezotenir nango na eloko moko te bato bayebi cour suprême eza corrompu eza bato na ye atiaki lokola seni ndenge mpe eyali wana donc eza nzete moko oyo bakoki kosekue yango à tout moment ekweya nango parce que eza coup d'état en quelque sorte te mais eza nde coup d'état po toloba sikoyo bien parce que tozoloba makambo bien te tozolongo okei nango on dirait que vote salami yabimi non eza coup d'état basali na mboka République démocratique du Congo eza esuki kaka na niveau ya tricherie te mais lokola bakangi cour suprême de justice monoko na ba corruption na intimidation pe parce que soki babi basala ndenge mosusu eza bavi na bango nde moto eza en jeu donc corruption intimidation nyonso to eza na kati ezali coup d'état nde moto esalami mpo même bazwa njoli oyo ya MLC oyo aza na seni soki otali même badéclaration na ye toyebi mpe MLC ndenge efandi wana na opposition constitutionnelle eloko nini basali ti sikoyo na balwa mingi ndenge eleki wana batikali kobloke yango te bazokite basala ntango ifale kovote mpo na balwa oyo ezalaki mabe oyo il fallait au moins balakisa basala badémonstration ke eza balwa oyo eza malamu te mais bango babandaki kose contente bakite na salle mpo batika majorité présidentielle balekisa balwa wana ndenge moko mpe sikoyo bazokonde kosoutenir njoli na bango ebongo baconteste baresultat oyo kaka nini organisation yango ya njoli na bango yango oyo azobimisa na ndenge ya bafraude donc ezali mpona kolakisa ke ezali coup d'état omoni eza lokola moyibi oyo azoyiba na mikanda aza moyibi ndenge moko na moto oyo ake koyiba na étalage na magasin donc eloko bango mpe basali eza coup d'état oyo basali na bapapier eza ndenge moko na bato basalaka coup d'état na minduki ndenge bango mpe basali ezali coup d'état parce qu'il faut kolobango ndenge ezali ozomona il faut tokoma histoire na biso moko ndenge na lobaki yango ndenge pe olobaki histoire na biso faut tokoma yango biso moko oyo esalami na mboka République démocratique du Congo ezali coup d'état po soki ezaki coup d'état te na bapel nyonso ndenge esalemi mpo na transparence ata na publication ya baresultat balingaki tenir en compte ba PV ndenge salamaki na ndenge ba témoin bazaki wana lokola basali bakangi matoi ezali coup d'état mutu salami oyo ekoki na mpe kozala stopper pouvoir yango oyo eza na tina te à tout moment nde likambo eza wana po bato ba comprendre po bato msunde ngolobi soki eza na baoyo ta mosusu bakanisaki ke voilà esili eleki à côté non c'est pas un pouvoir oyo eza pouvoir te oyo eza kuna eza batricheur soki toningisi kaka mwa moke boye bakokendela bango bazomeka ti yango tozoyebisa bandeko oyo morale na bango elingaki ezala entame bazongela komba bazongela résistance bagrimase bandaki banda kala mais match ekobetama vendredi match ezobetama soki omoni bato bakomi kobombama mpo basala ata prestation de serment na bango c'est que y a quelque chose bayebi aza moyibi ti moyibi akokontinue kaka kosala makambo en cachette il faut corrompre bato mpo baya kosoutenir ye abandi kosomba bato mosusu asombaki bango kala aza na bango mais si wakomi kooblige bango il faut babima au grand jour yango moni ba changement ya baton na ba Adam Bombole ba kasi ala boye donc eza bato moko bazaki na kati ya politique wana okoyoka kaka ata ndeko babengi Vital Kamerhe okoyoka kaka makambo
Oui, parce que baza bato bako luka sikoyo na ndenge bako sengela médiation ya communauté internationale eza pona basa ya gouvernement oyo bango nyonso basa retrouver na kati. Voilà. Tosi toyebi makambo oyo babanda koloba stratégie d'encerclement. Non, ezaki encerclement pour empêcher Etienne Aleka. Mais le peuple était très vigilant, très déterminé. Peuple a qui kozwa ba carte ya ba bulletin o esengela ki peuple a coché yango a tiewana ba sali ba PV zali. Place wana bango nyonso bazaki court-circuité. Yango mona ki caméra comique du sous ko s'agiter aketi na ba cour suprême yango asali. Bon. Oui, à quelque chose malheureux. Bon, il fallait basala kandenge basala kiwana pour ela musali sous peuple davantage, peuple a se mobiliser pour ailler ba ko contrôler mboka wana. Problème eza ko zongela contrôle ya mboka. Totika chango kaka bongo politicien ko loba n'importe quoi biso ezotala biso te, mais lelo yo kanisi politicien ni na roya ko loba lisusu makambo to tala ebo. Allez, nano asili ta phrase te, je crois to loba chango une fois na ba émission. Muto bandika ka phrase ba bia ayotika to yebi ke oti ko sola kana mbete. Puisque ndengo zoke ndebo ko suka kaka o toko takaka na kati ya gouvernement. Donc to si to yebi nyons. Bandeko o moral na bango linga keza la entamé. Nazo yebisa bango ke c'est un non événement. Mutu soki a gagné akotia jamais ba soda partout na mboka. Ako benga jamais ba mercenaires. Et puis ba mercenaires on a boyeba. Place les situation sociale et qu'on s'empirer. Puisque les mercenaires, comme ils foutent à Masoki 4 fois plus que armée régulière. 4 ou 5 fois plus. Si à cause de la souci, à foutre à mercenaires pour à l'assemblant à cause de la président. À l'assemblant à pouvoir. Et pendant ce temps, souffrance à peuple qui s'accentue. Or, tozawanate pour nous permettre que souffrance ait continué. Tosi to telemi pour mettre fin na ba buzo ba nyonso na ndenge bato mususu bazo bimisa penza ba mo wana. Ba makambo nyonso na il faut s'arrêter. To banda république asika. Avec un autre état d'esprit. Mindele bango moko balobaki nini na indépendance anise mobe auti ko rappeler biso eloko wana l'air bazo céder université Lovanium ezonga na maboko ba congolais mais balobaki faculté de droit il fallait pas ezala mais na dernière minute ba ekondi ba faculté de droit ezala mais premier congolais abima na université na bango wana docteur na makamango ya droit yo ba yo voter na dernière minute 51 ans après l'indépendance bango mutu batangisa ba biloko ba droit wana te lera discuter kana bango ba yebi oui peuple assez à la mouti peuple à comprendre ba makambo embele ba congolais ba bimi à gauche à droite ba vandi na ba mboka na bango ba comprendre ce que c'est la démocratie ba téléphone ba nini ba échange na ba bazana mboka souffrance aidant Batutu Batelemi, oui, non. Il faut quand même se lever un matin et dire non à la souffrance. Et la combattre avec la dernière énergie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, effectivement, les Cambo. Et ça va soubresser à dernier dictateur. Oui, les Cambo, voilà, justement, aux Ongelisu, les Cambo, char de combat, les Cambo, Petulunga, Poto, Bete la société. Na likama ba char de combat o bati na limité parce que nga na uti kuna na limité pa na botami na koli pene na baki basa ba papeti Tshisekedi nyonso to wana to vivre opposition ya makasi kuna na ba sonyo surtout ya garde présidentielle banda na régime ya MPR. Donc na tango bango siko batindi ba char de combat bati yango eza stationné wana na bato ya garde présidentielle bazali wana banda kala ndengo lobaki batu oyo baganye soki bazana somo ya mutu oyo azana na minduki te ben bati ba char de combat kuna
eza pona esengele kinde batu oyo ba sila kina nous penza ko raisonner malamu te ba raisonner siko malamu ba comprendre que pouvoir ou epesami na peuple ndenge tolobaka toujours yango nde eza na qualité ya kitoko pe bangisaka po yango nde eza vrai pouvoir yango nde eza force oyo ezali makasi mingi pona ko arracher yango c'est pas facile. Donc ezosenga siko ba na ba char de combat ebele wana soki totali malamu soko kiti na Kinshasa okoloba toza na guerre, hein, toza na guerre parce que même message wana ta on a tcheka on a Facebook batu balbaki toza na guerre. Eza lokwa na France ta on basaki ki makamba vigile pirate pona terrorisme soki okeyo kiti na train na gare du Nord batu babandai ko mona ba militaire na minduki babandai ko lobani ni France eza na guerre. Wow. Donc siko bango kuna siko baza na guerre contre nani parce que bango de baza ba tricheur baza siko na guerre contre peuple ba déclarer guerre contre peuple eza iloko moko yo ezo kamwisa parce que ningo zolo ba na peuple akoya na koyemba akoya na ina minduki te. Oui, eza jour esengo. Oui. Eza jour esengo mokonzi azozo pouvoir bozo vansa mokonzi na kiti bokoya na ba arme ya nini ba arme il faut totalisa ngo côté à Brazzaville soki mongo na lingia kota to stopper. Mais bato baza na kati eza feti na feti pona nini bango bakosala feti bato bazobima na bandako akobata mapenza bakoti na mimituka bake kobanda feti lero basi bakomi na kati ya cité ya oyo mais eza soni eza soni donc bato bauti soki babandali soki nini yo kanisi ke mutu ake soki ville soki nini nzoka mutu akei koassiste na prestation ya serment mais baimage défilé bana mosusu na kini bayebi toyebi ndako nayebi te bato wana na moment oyo baza na situation nini bato bazo yo kanisi ke mutu ake soki na nini ake soki lemba nzoka mutu swabala akomi na kwe moko boye amatina minibus ememi yeti na cité oyo lero bakomi kuna babandi koseka toye feti non feti kozala vendredi bato bazoyemba mais omoni aliko kamwa batu bakende feti ya fraudeur omoni bango pe bazo frauder bazo tricher po bakende feti yango et pourtant toyebi même na tango ya fait maréchal Mobutu Sese ko kumbwendu za banga au dictature ezaki makasi na tango na ba guerre froide ba ko tolérer kutu ba dictature ngo ezala ko kamwa mais to yebaki tango wana papete Tshisekedi na UDPS bandaki kosala ba réunion ba meeting oyo bandaki kokende boye na polele bazokende meeting oyo bazokende osala mais siko yo loba oza mokonzi o gagner président na batu na yo bazo tricher kaka na nyonso to même pona kokende osala esengo eza te eza pasi eza mawa tikete biso tozo esengo na biso na ndenge to mériter pouvoir ou to lakisi o eza ya peuple ninga poni papete Tshisekedi et pe to lakisi ninga to lobaki ete toko lakisa bango na tricherie na bango babanda ko préparer ete bakoza na difficulté pona bafandisa yango effectivement et mon ami ninga pe to lobaki le 6 décembre 2011 soki eza na ba plan na bango batanga ye Joseph Kabila président et kosalema effectivement il s'est marqué pété le 6 décembre wana donc ezali kamusiko nde ya bososoli pona koyeba il faut volonté o ya peuple wana les exprimer dans ba urne ko luka ko réaliser yango na kiti ya bokonzi nde yango esengeli koyoka ba pelo e ko salema ezali likambo yo ndenge totala katolobaka na bamboka boye za ko sala boye na bamboka boye za ko sala boye to sosolana totala na Afrique banda likolo tina se bokoyoka na pasi kaka te mena mawa soki totali tolobaki ba printemps arabe to moni ndenge lekaki na mboka République démocratique du Congo eza pena moto ya mitimoto kuna a mitumbi pe mais totala siko makambo ndenge ezoleka Afrique du Sud mawa mingi bango badui ba longwe na apartheid toko mituna soki pe bango ba fraudaki na ba election na bango pona bango batu mwindu nde batika la siko ba konzi ya mindele soki otali ndenge bango ba ndimaki ba election ndenge leki na mboka République démocratique du Congo bo mona ke intérêt ya mbongo eza na kati wana non seulement pona exploitation na bango pe ya ba matière première na Congo mais ba boyoka ki on peut bon mona ki te ba bulletin vote ba ne ko uta kuna na Afrique du Sud
Donc bazui mbongo parce que mbongo communauté internationale a pesi pour organiser l'élection donc ba commande salami kuta ba entreprise ba sali ba frapper ba nini wana na ba fraude nyuso ndenge salami ba lié mingi kuna donc eloko moko te ko ekozanga bango po baloba ke voilà eleki OK et eloko ni eleki OK et ça normalement sur le plan logistique parce qu'il faut balakisa que ça imsa malam ba livrer biloko ndenge il faut ça livrer mais ça sur le plan il y a transparence té o wana ke batumsupe ba kokaki ko interpréter eleki OK na bango wana malamu té mais ça mawa komona été mboko batumsuso bakanisaki peut-être batia moi espoir kuna banda to epsaki bino même na banda yé Nelson Mandela tolobaki ki espoir il y a libération d'Afrique et en Afrique du Sud. Ce qui bat musu balobaka pour Afrique c'est au benga Afrique noire qu'espoir et libération faisait en Afrique centrale. Effectivement, ce qui au tali bangé un minene oyo et zaka jouer na Afrique au soit bien Afrique noire et zaka juste na Afrique centrale wana yango nimte zaka na nini et simbi ba stratégie a minene oyo ke ce qui kuna makambo et pesa minenge msusu ba directive bani ko la kuna nde tokomona siko eko rayonner sikoyo na Afrique mumba. L'Afrique n'a pas besoin de fraudeurs na pouvoir total ba n'a plus besoin ya ba pouvoir moko oyo zangatina ndengo lobaki wa peuple azako souffrir makasi soko tana mikolo tozali ba crise économique ndenge za ba mboko tofandi boye bango keza makambo mingi à partir le 1er janvier ezakoya et ko changer makasi même pour la loi où il y a assistance sociale les amis mikolo kwa to web sabino et ko changer makasi nous on a pour na bokeleli ndenge zo kota makasi awa et pourtant potentialité et richesse oyo ezaka na bamboka na biso ezana ngo kaka pe bazana ngo toujours besoin donc ozomona ezaka likambo ya ndenge bazali ko repartir ba richesse té mais ezali comme siko au pouvoir d'achat ndenge zate po bakoki ko sala ba pareil belé a na mikili tozali mais natango eza saturé na bandako c'est pas chaque année mutation ba ordinateur a sike panaye donc bon mona ka ba téléphone mobile ndenge ba pese la ngona ba abonnement ndenge on eza po na marché e koka ko tambola mais ezana ba ordinateur te ba pesa ka chaque année ndenge wana siko tango bazo salango bato ko somba bazate bato bazo sa musala kuna bakosuka siko ndenge nini ba obanda ko frapper na bango moyen ba zonga ba ke nikoteka ngo bisika ba piller ba matière première ezate parce qu'on a pouvoir d'achat ezali te donc baza ko lobana ba tu vérité te bango mo pe baza conseil parce ba banga ka soki continent lokola Afrique et telemi et fonctionner malamu bango siko somo bazala kanango ezali que ba koma siko yo ko konzama na Afrique banda suka bandi ko déterminer makambo ndenge ekende bango babanga bakansaka lokola bako survivre c'est parce bango bazaka na théorie ya survie ezaka ya vite eza ya survie non likambo o ezawana eza likambo yoke il faut ko taelango na ndenge ya somo eza na mokili et somo eza pe na personne ya papeti Tshisekedi toloba yango boyebi yango bazo banga ye ko dinde eloko nyonso esali bango po baloba na Kabila ndenge basali lokola na Gbago kuna po basala ngo na Kabila boye po na Gbago basali yango bango mongo na minduki na bango bakikutu kolongola Kadhafi na élection te mais ezali somo oyo bazana ngo po na peuple africain akoka ko zala na niveau oyo azala kanango po justement à exprimer yango libana yango peuple e mokonde falaksa que trop c'est trop et tout ça sous na batango anate oyo yako tika kondima mabe omoni otikolo baizala ka bongo ezandingo anate nde yango toyoki appel ya papa Alexis Kalunga pona koluka kozala toujours vigilant ya kotelema kolala pongite et tozali bison surtout na misu na matoye talemi na mboka République démocratique du Congo plus précisément na mboka Kinshasa pona ko tal événement oyo ekoya mokolo mwa vendredi badongolo miso bazali toboite toyebi badongolo miso kasi suka na badongolo miso ndenge balobaka omoni ndoki belela tosito beleli bango toyebi bango ezali kanambe na bato na ye
nde likambo ezali awa eyali likambo ndenge élection lobi dernier coup de sifflet na mboka République démocratique du Congo maloba eza mboka yo. Oui, yango moni peuple ndenge asi atelemi il faut continuer penza kotelema démontrer bamakambo ebele awa ezolakisa ke pauvreté oyo balobaka mpona Afrique et particulièrement mpona Congo eza pauvreté moko vraiment relative, eza pauvreté moko ese limité na niveau ya musala. Donc makambo oyo nyonso tozobunda awa ndenge tozobunda à travers le monde na bao baza na Congo eza kaka makambo musala. Si on donne du travail aux Congolais, un gouvernement responsable qui va affirmer le leadership congolais au centre de l'Afrique, démontrer, je crois que c'est tout un départ. C'est tout un départ pour l'Afrique. Ya solo yango eza likambo esengeli to telemela yango na ndenge nyonso tu tokoka kosalela esika nyonso tozwami tosala makoki nyonso tozali nango et tobosana te ke l'union fait la force esengeli tosangisaka mpe bokasi na biso na ndenge oyo ekokokela na ntango oyo ezali kosengela mpo bato basalaka confusion soki balobi bato basala basanga mpona kosala likambo ezali na esprit ya parti unique te mais ezali na ndenge ya complémentarité po complémentarité nde esalaka sikoyo unité oyo ya bien mais soki bolingi bozala unique okomona eko complémentarité wana ekozala susu te ekopesa so eloka malamu te nde esengeli koreconnaître baforce nyonso ndenge tozali nango na baposition ya malamu oyeba koutilize yango na kati ya lutte multiforme oyo tozali nango po esala ete to avance et to ebete peuple na tango asi alakisi volonté na ye asi a gagné surtout na likambo oyo eza likambo nene nde yango soki bokomona tokotia pression epai ya baoccidentaux eza ndenge Alexis Kalunga te koloba na bino bango bato bameli biso badémocratie oyo et soki totali na banorme na bavaleur nango na ndenge peuple akendeki massivement na baurne epai alakisi volonté na ye et il faut et à la préserver noki te bakozangisa confiance na processus démocratique parce que dans démocratie côté en République démocratique du Congo te ata soki babengaki yango démocratique mais ezali processus oyo ezana na libandeli oyo kutu nanu libandeli yango epusani te nde yango wana po basusu bakotala bapression soki kotia malibanda yango pe nde eye ko apporter fruit na ndenge oyo bato babengi boycott ya cérémonie ezanga tina ya prestation ya lokuta ya serment ya Moyibi na coup d'état oyo esalemi na mboka République démocratique du Congo boyebi ntango mpe asalaka coup d'état na 2001 apretaki mpe serment président anu asala coup d'état apretaka serment donc prestation ya serment elobi te ke esokoli salité ya coup d'état ezoconfirme nde coup d'état soki esalemi mpo na ntango nanu baprete serment te moto akoko wangana na ye alobi te nalobaki na nga kaka mais nanu efete confirmation ya coup d'état esalami donc on a à tout moment peuple aza na ntango ya komettre en application eza article nini ya constitution Alexis Kalunga oyebi article wana ya kitoko oyo bandeko mingi baza kobwaka yango mingi na suka ke sikoyo peuple akomi na position oui, yango wana eza mot d'ordre bapesa banda kala une personne ou un groupe de gens en tout cas ne peuvent pas se permettre de s'accaparer du pouvoir comme ça au détriment de la majorité, surtout que cela vient des élections. On est à toko telemelango ti bakoboma batu nyonso comme ça batikali bango mo batricheur na batricheur. Mais tant que batu oyo baza du côté de la légitimité baza ebele donc biso batu to gagner. Biso batu penza to vanda na kitu wana to installer mokonzi na ndenga normal abongisi mboka atiango na barai et puis makambo nyonso comme ya bien donc totika la ka mobiliser marche na denar il faut saler na ndenge moko ya bien
et puis ko continuer ko benga bandeko bazana mboka là surtout na Kinshasa ko fortifier bango ba dispositif o basi bazui pona vendredi basalela yango penza ba image bakozoela biso bakotindela biso ekopesa biso lisusu esengo makasi biso pe awa to continuer kaka to continuer partout to continuer to tia ba gouvernement occidentaux na difficulté ya ko continuer ko sala ka babuzoba na bamboka na biso. Effectivement, et ali ndengolo biwana to koba na action partout to zangate parce que peuple a déjà en mouvement pour na commettre en application article 64 ya constitution celui to se trompete oyo le biete yende sikoyo ako fandisa makambo na ndenge oyo esengeli article 64 ya constitution en Mboka République démocratique du Congo. Alexis Kalunga, merci mingi na intervention na yo ndenge to sel no programme to kaboli yango mokolo malelo to komi na suka pesa penza bye bye na 2 secondes na bato. OK, merci, au revoir. Merci, au revoir. Balandi Radio Lisanga ezaki webino yesu kitenge tozaki pe na intervention ya Alexis Kalunga. Poko elamu to kutani mokolo mwa jeudi moko ya na 19h ezaki Radio Lisanga. Bye bye.